D'ailleurs, mon Poutine de l'écriture, Maman Kioma, celle qui a le bateau de commandement du théâtre, et babi les veines oyo. Là où coule les laits et le miel, il y a théâtre, c'est Bellevue TV. Bellevue TV, c'est les sons qui coulent dans les veines du cinéma congolais. Bellevue TV, c'est lui qui fait la lumière en fait. Elle est la lumière du théâtre. Si Bellevue n'est pas là, le théâtre est couffé en fait. Contrairement à la bateau, Bellevue a bomi théâtre. Pour ça, il a rendu le contraire. Ceux qui Bellevue a zati. Théâtre za kukufa. Ce qui Bellevue a zati, la chaîne na biso et koufi. À côté na chômage na yo a sali que comme on doit 1 franc chômage elimwe. Nous t'avons mérité ba respect ba éloge. Voilà nan. Est-ce que moi j'ai le temps de m'occuper de vos vies là? Ba place lo bimelanga kuna yebi. Ba mode de vie na mbunga kuna yebi. So melaka masanga bolangwa ka bomela baba te ba diamba ba roche ba lo pipi nga na yebi e bino oyo bozalaka na madame Befte obo finga ki bo lobela ye bolia alors faut pesa mutu wana merci na place ki boya ko finga alors chez nous ce n'est pas comme ça. Madame Bevy a un contrat na ba fan ne pas celle ba fina kitoko kaka yango to mona des dogs. Bon, on a des dogs désolé Canada. Il y a tout imagine to raisonner ce qu'on a denga maele. Mouton a dit que na linga kete. Mouton a dit qui permet na ye, permet ni na zoka malheur. Permet ne e memela ba poisse. Permet ne e salanga bu. Est-ce que mouton o tilo lo ko banaka ko lobelaki? Est-ce que mouton o tilo ko banaka ko finga e? Ya ennemi na nga. Est-ce que nga ko calculer ennemi na nga? So moni moutou a olba ke o la ze ennemi na linga kete ma calculer ke tonga midi parce que fanatique ya mouton na numéro 1. Elle quoi bino va fan na Bellevue. Elle quoi bino va fan na Bellevue. Ya lo bino tu boleka na lo boko a Bellevue. Ta non mettre en garde yo comédienne oyo. Oyebat. Ta on de comment ça la accident na bandal. Et to kenda na bandal. To tarani yo joueur ni malonga. Ya bibi misa yo moko on a un mélo trop non ta makambo sala comme on a que non moi so et c'est ngano na yele no mubimba tanga za impolite muko monte bo mona nga na TV na finga ya mama ya papa ya koko ya boy parce que ndé to na TV to ko refléter ba image na biso ba image ba parents na biso oh bo sanga ne belé bon pour na Bellevue et les copains oh bo sanga ka pour na Bellevue oh son étoile est dérangé jusqu'à ce point. Ya makabo Bellevue a sengli pour mosala ngoti. Bellevue a na kisi, Bellevue a ndoki, Bellevue a liaka mikuwa, Bellevue ndenga damo akang afwena ba carrière bato, Bellevue ndenga bon aloka ba carrière bato. Sko bino bo fandi, bo sala non chaîne et comme on a niveau no ya Bellevue TV. Oh, yo za numéro 1, oza supérieur, yo zali sommet des sommets, oza likolo, ta la rabiso beloko na se. Oh, calculer bato sende yo mto alikolo. Talanga moi mbalo asala prédote na titiani yo prédote mais basali on titiani basangisa yo mais la prédote yo fan no tanga kombo na nga na loyenge ozenga pela fa tanga kombo na loyenge no tanga ngota na niveau na bino te moi je suis gradué à l'UPN nga la kena na za ici na tanga musala oyo nga yemde asala cahier de charge to sangande na YouTube pour YouTube ngo sangi sibiso manga Bellevue na silende sangi sibiso mais so talibe to appelle niveau monté na ba te belé Madame Bellevue vous dérange en quoi et le koyo ça na YouTube vous êtes tous capables de le faire na kalimi maboko qui soit qui n'est ko sima pas comme na niveau obo qui no sima pe qui soit comme na niveau na ye ba comédie bo jouer na ba CD na ba cassette comme le ba bikala Mikala na ndeni Sumalili donc deba oyibo makolobo o comprendre te o mona te do Sumalili donc deba oyibo makolobo o comprendre te o mona te do boza ba lâche bo ba ngoto bo bino nyos ba maele te muta maele na kati na mino na omoni te ba comédie nyos pour bo ba comédie tout boza ebele bo ba kizengi wa pa maele vous n'êtes pas intelligent omoni biso Bellevue ou rien. On m'a dit Bellevue ou rien.
Au moins, moi, si mon âge est déjà avancé, mais ma ça la TV, le quoi, kizengi. Oh, mon n'ingani, moi, sorti ko ça la peau na été. Kobina bina, le quoi, moi, zoba, mon boy. Oh, maman, top, coup, t'as la ça la ngote. Nicole et Bakata au sala ngote. Hein? Maman, kola le kana, d'autres c'est qui pète. Mouta sola na Gillette. Gillette me soko d'après te raté pour ma pose ma casse. Yo ko zoka tia makile tangi pour péter comment elle peut péter. Donc pose comment da péter. D'autres c'est ngaka ba sala ba retouche, ba retouche ngo na chirurgie. Ozaka na bana, obota. Oh. Non on dit comme si oboto on appelle ba cocotte. Bon on a quoi bololé boy poigne. Rêveuse. Oh, rêver vie. Vie na mo a calculer ka muninga mwasi mo be opaza leki na ye. Oh bino mari tu ba benga na chaîne tout que jouer bo vie bozo envier ka Bevi TV. Eh qui miroir pas madame bébé comment appelle ma casse hein. Pour ba benga la chaîne to kende mais yo ba que non Bevi aboma théâtre donc pour na yo le quoi la jouer na Bevi TV te pour na nga théâtre kufi. To le bango bongo. Eh obota bana seng na tata. Ozali mbele ya ba warrior, ozali shake. Puis nyanga ni ya reine azalo kwa yo mais reine aviva na roi. Yiba tozoko ka ba serviteur à roi. Biloko ya roi nde bazwaka o. OK bana bino hein. Un moment où tu sois comme la liberté, fungo téléphone à celle de n'importe quoi bini hein. Mais la 4 mois que nous on a pena star. Baba Cook. Bo luka moyen bo comme baba. Bon, maïe les pena bo aime beaucoup za lango te quelque chaque cas ba exception za raté. Et là ba tumsu ba maïe. Mais bo luka non bo senga non sagesse c'est pas nzambe. Nzambe lo asunga bi na sagesse. Vous comprenez que ebele bazana balinga mamste. Ndele lo beza belle vue. Après belle vue eza sila pour la ngana sepela. Mais si vous pouvez comme moi abi belanga belle vue makolo. Non, il y a la te keba. Biso za na pour la famille boto ta na pour la belle vue to pour na yote. Olingo yiba biso makolo keba totelema luka bwaka mayele te luka madame Bevi azangi sarabino kimia allez suivre les guides eza mobeko na pesaki 11e commandement ata na miso ya bato oboyi na kuzu oyebi eza senga kaka senga nde na bandaka. Hein? École eza semoko kasimbino na toura tongo na bandindi ya midi botika nzela belle vie aleka sima bambwa bolandaka ye tabotika nzela madame belle vie aleka ale panza ale po panza nzela madame belle vie aleka le bino bolanda siko na sima bambwa ba singe dango tobobo ba hippopotame ba des dogs parce que na couple nyos tout mobali ndazalaka chef mobali nda dirijaka so moni mwasi o babala mwasi o ya bala mais ti lelo azalaka mukala ti lelo akota ba fitilité à YouTube c'est quelque part eza mbongo wana ya YouTube nde salaki abala mobali zana odo PCT moi ça nga bongo soko tamboli net na ba inga aba 22h23h okuta na ye ipe okuta na ye moko sa mobali na ye aoluka nini qui cherche fona lesa mobali fola bokola ba semeki po bona te ape côté la nga pe famille na nga so pe na zana bana fo tape bana nga
Alors, qui cherche? Boutou non patrouille, pas patron, pas boss. Boss on pas les lois, mi bali ya Kinyabo ya Congo. Soit Kabelio, yeba ki sika simbe mo eloko. Boss ya Kinya Congo mi tema beo. Yaya, yo pompa ke femme mari do pompa ka libanga. Au Kabelio na lieni nyon. Au peso mbongo na lieni. Yaya, o dire libanga na yo bwaka yewana. O lia automate. Pour la Bellevue TV. Pour la Belinda Kandi. Pour la Bellevue Kandi Kikusa. Bakoka goût. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Mais je suis là, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron. En tout cas, je suis là pour vous donner la joie, la gaieté, surtout passer de très beaux moments ensemble avec vous, très chers téléspectateurs de partout. Au Bokota Langaba, au Bolingara, Jemima Ibele, que je vous ai manqué pendant un moment, je vous ai manqué. Eh bien, je suis là juste pour passer du temps avec vous. Question de parler. Question yako ça la analyse makamuto koleka. Déjà, j'en profite pour dire merci beaucoup à maman. Maman pour juste un coup fille depuis Londres. On a peu subambote nayo ebele. Maman Martine Kilanda, babi mote maya pepe Kilanda. Ça dit beaucoup d'années boliaka biloko moko quoi. Papa la maman boliaka biloko moko. En tout cas, mbote de là au Kotalanga. Merci aussi parce que na comment la mta super yana taka super maman Martine Kilanda. Ah aussi puis ça toujours moi ni tango me dit pourquoi yango yaka c'est ma double double. Voilà, merci beaucoup, hein. Toutes les mamans qui m'aiment beaucoup. Mamie Tadina de moi-même, ma soeur chérie. Mamie, n'a pas soubambote depuis l'Europe, donc Paris. Mamie Tadina. Mamie, n'a pas soubambote bébé. Bah tous les engagements ibili. D'abord on atteint comboté. En tout cas, je vous aime beaucoup. La grande H, Madame Sakina, proche de nous. Hein, babi la grande H, Madame Sakina toujours proche de nous. Bambote nayo. D'ailleurs, mon copine de l'écriture, Maman Kioma, celle qui a le bâton de commandement du théâtre, et babi les veines oyo, là où coule les laits et le miel. Il y a théâtre, c'est Bellevue TV. Bellevue TV, c'est les sons qui coulent dans les veines du cinéma congolais. Bellevue TV, c'est lui qui fait la lumière en fait. Elle est la lumière du théâtre. Si Bellevue n'est pas là, le théâtre est couffé en fait. Contrairement à la bateau, qui Bellevue a bomi théâtre. Pour ça, il a rendu le contraire. Bon, le bateau, ceux qui Bellevue a zati, théâtre est à koufa. Ceux qui Bellevue a zati, la chaîne na biso est couffé. Biso bateau, to liaka na komba Bellevue. Yaya, yo muto fadi tongo me di pourquoi na continue le kamango yo muto fadi tongo me di pourquoi au finga madame Bellevue ya o lia na kumbune.
lelo be kombo ya mamu teke elesa sumu tute to biso ba oto dalaka na madame Bevi to lobela mama na biso to lia e bino oyo bozalaka na madame Bevi te obo finga ki bo lobela ye bo lia alors faut pesa mutu wana merci na place ki boya ko finga faut remercier mutu wana musala makasi o azo sala pona Congo azo participer na chômage azo aider chômage elongwa na mboka RDC à côté na chômage na yo asali ko comme ozwa 1 franc chômage elimwe ntabongo o mériter ba respect ba éloge bobanga ngana ya poani na otuna bino bulo bobanga ngana ya pourquoi ce ngana yo lobe déranger bino poani oh batumsu ba loba na ba mais si moi je viens beaucoup m'a palpiter pourquoi beaucoup m'a agiter pourquoi bozanga akimia pourquoi présence nanga maloba nanga déranger bino jusqu'à ce point bozangi sengo bozangi kimia parce que j'aime ekoloba na expérience onga na zuna monde à YouTube. Moi j'ai commencé YouTube na YouTube na longoli télé na YouTube. J'ai commencé la YouTube nanga na koloba ngo ba 2013 2014. Donc na expérience ya mondo makasi. Nga ba intimidanga te. Alors moi je ne suis pas là pour ba chantage na bina buzoba o bolinga bo sala bato. Et pas nanga ça ne colle pas. Et pas nanga ça ne colle pas. Bon lucade parce que vie privée nanga parce que est-ce que bato comment comprendre te ah est-ce qu'on ndeni azaka nani avana nani est-ce que moi j'ai le temps de m'occuper de vos vies là ba place lo bimilanga kuna yebi ba mode de vie na kuna yebi so melaka mama sanga bolangwa ka bomela ba bato ba diamba ba roche ba lo pipi ngana yebi so vous avez va faire à papa maman papa ngana yebi est-ce que moi j'ai le temps de m'occuper de votre vie bon moi je peux faire même à l'internet ou même sous 4 jours 5 jours dans les kalangati parce que je veux vivre toujours YouTube ou pas non vivre mais sous comment on a YouTube YouTube place to lire à quoi alors attendez to lire à quoi na YouTube mais surtout pour le recréer comme matière to le to luke makama lokuta to formuler makama lokuta to finge makama lokuta to kosi makama lokuta biso pour to lire. Alors chez nous ce n'est pas comme ça. Madame Bevi a un contrat na ba fan ne pas celle ba fille na kitoko kaka. Yango to mona des dogs. Bo mona des dogs ndezo le kanati. Bo mo te comporter msu o mama to la zala nga ya comporter ba mbwa. Bo mo te comporter msu o jia la zala nga comporter ba mbwa. Bo mo te na li oto okende kala mingi te awa bo tegra akoma démasquer. O to la besoin ba filmer wa bongo. Na monde à YouTube to na ba des dogs ebele. Ya to imagine to raisonner ce qu'on a denga maele. Moutonga na dit que na linga kete. Moutonga de ki permet na ye, permet ni na zoka malheur. Permet ne e memela ba poisse. Permet ne e salanga bu. Est-ce que moutongo tilo loko banaka kolobela ke? Est-ce que moutongo tilo nga ko banaka ko finga e? Ya ennemi na nga. Est-ce nga ko calculer ennemi na nga? So moni mutu awol baki wala za ennemi na linga kete ma calculer ke tonga midi parce que fanatique ya mutu na limon 1. Elle quoi bino ba fan na belle vie. Ya lo bilo tu boleka na loboko kwa belle vie. T'as mettre en garde yo comédienne oyo. Oyebat. Tant de comment ça la accident na bandal et to kenda na bandal. To zala katanda kwa. Tant o senga kemera o cholo ba filmeti. E nga la maman to lukelo espace. Oyebat. Sko a liro zo ya nango ya yaka mobimba. To lingi so ingratitude yaka mobimba to sisa lango na internet ko ça so ba hypocrisie pour ko jouer malongo jouate yipsa ko jouer na malonga oyo joua ba tio na scène na bi oui o epatenga la nini so e ko jouer makasi mais la calais pas pour la président calais bongo fandat so ba no ko jouer makasi na groupe okenda kuna ngo o epatet yo epataka na nini. Oh, pour la marche, mutina nga benda ko na YouTube na banzondi ngokota na nzondi moko ya mawa. Yo epatarani yo joueur ni ya malonga. Ya bibi misa yo moko Pour na o melo trop na ota makambo sala ko mona ke no moi so esenga no na yele no mobimba. Tanga za ka impolite.
Moko monte bo mona nga na TV na finga ya mama ya papa ya koko ya boy. Parce que nde toka na TV toka ko refléter ba image na biso. Ba image ba parents na biso. Tala boza calme YouTube eleka. YouTube eleka, il y aura un jour bevina si là-bas eleka. Mais les émissions vont rester. Ba vie auto salo eko na YouTube. Boza ba lâche ba ngoto bo bino nyos ba maelete. Uta maele na kati na mino na monite ba comédien nyos toi ba comédien tout boza ebele ba kizengi. Wa pa maele, vous n'êtes pas intelligent. Oh, bo sangane ebele bon pour na belle vie. Les copains bo sangane ka pour na belle vie. Oh, son étoile est dérangé jusqu'à ce point. Ya makabo belle vie a celui pour ça la ngoti. Bevi ana kisi, bevi andoki, bevi aliaka mikuwa, bevi nenga damo akang afrena ba carrière bato, bevi nenga bon aloka ba carrière bato. Sko bino bo fandi, bo sala non chaîne et comme on a niveau no ya Bevi TV. Oh, yo oza numéro 1, oza supérieur, yo ozali sommet des sommets, oza likolo, tala ka biso beloko na se. Oh, calculer bato sende yo mto ali likolo. Musala nga bino ba benda au-delà ko benda no ba poitrine pe vimba ba benda no pe na mbebo ko mbebo musuni mbebu ne lenga ko fiba ngote trop sale na solo nga bino ba defa mbebu pe ko ba foko maka musuni mbebu fe vimba esabwe ate lengite ba lembi ko benda ba teto pe e ko malokwa ya mwasi ba komiti na mbebo. Bloquons tout oyo sala qui n'a fanda. On dit ça quelque part. On dit tous les deux côtés ça moi j'azo vimba. OK balanga. OK balanga ngoto na yaka ezalaka que non jemima pona yaka mabe. Ngande bo mwinga zaka bu. Boko fande langa 50 émissions bolobi tout sur moi. Je reste jemima ibele elo na sepela ya ngwana. Et puis vous avez répondre non yate pour ba star na ngati nga mutu so vanda ka otanga kombo na nga finga nga yende ngande na star na yi yini mto otanga kombo na nga za otanga kombo na oti même la mission na nga la ko fatel tanga kombo no jamais de la vie wana ni yo eza mosto mbelo tanga kombo pona ke no wapi oh otanga kombo na ko bi ke no ba fan na nga ba otala yo po tanga kombo na nga. Oh, talanga mo mbalo asala predot na tichani yo predot me basali on tinchani basangisa yo me la predot yo fan otanga kombo na nga na loyenge ozenga pela fan tanga kombo na loyenge no tanga ngota na niveau na bino te moi je suis gradué à l'UPN nga la kena na za ici na tanga musala oyo nga yembe sala cahier de charge. So sangande na YouTube pour YouTube ngo sangi sibiso manga bevi na silende sangi sibiso mais so talibe to ape niveau monté na ba te belé. Oh ya musala ngo boendeni les comédiens vous êtes des hypocrites. Les comédiens vous en pour la couper ça pétrole essence pour monter pela. Madame Bevi vous dérange en quoi? Et le coyote ça na YouTube vous êtes tous capables de le faire? Na kalimi maboko. Qui soit qui n'est qu'au sima pas comme un niveau, au bout qui n'au sima pas qui soit comme un niveau na ye. Ba comédie bo jouer na ba CD na ba cassette. Beaucoup le ba mi kala na neni. Malili donc de ba yibo makolobo o comprendre te o mona te donc si lo za vrai yuma. Na pas lobela ko ba yuma. Omoni biso Bevi ou rien. Le courant est rétabli, le courant est quitté. Biso Bevi ou rien. Dans la carganon stabilisateur pour ça maquiller, tant que je dois congélateur. Biso Bevi ou rien. Tout le monde de nulle part ayo ben de Bevi makola zate. Parce que nous sommes la famille de Bevi. Et la minute où tu as dit que non, Moutou Alanda Bevi na concurrence c'est ça là. Bevi Alanda c'était si la même Alanda Bevi. Pour Bevi mutabana ba kopo. Il y a YouTube, il y a Kinshasa, c'est Madame Bevi.
Eye tatindaka mutu ndeko nanga sala chaîne. Et ndeko na pe na tourne pe aye abengi ye mwana mukela na tete na ye. Akumisi. Et bien, peut-être à coacher pe maman la bango, à coacher pe maman teke na scène, nda bengi pomba scène pour a PC casting et pomba scène nani maman teke a sali pe rôle ngo bien ndenge devia coacher qui. Pom metteur en scène. Non, en tout cas, tu as bien incarné ton rôle. Ça veut dire que non, musala o ya sala mo nyango malam. C'est-à-dire à coacher yo, à PC rôle, à diriger de ko sala et au sala ngo ndenge a lobby. Et PCS a bengo komba koko beng out. Barole be o madame Pierrot benga ba Edi merci de l'année. O ba tompe ba kombo tuana pour ay pataka barole ba pesa kait. Ta ba PC casting ba PC role moi papola ngo dada aleki nzela. Na evite Pierrot moi na Léa, na edi onte. Léa ndaya kako. Ozaka ma présidente. Maman teke vice. Pierrot mwana mais au Pierrot ça le honneur à nan. Et ça honneur à nan. Nous t'a découvert Dio. Ya Pierrot na Yesu. Et ça nan. Madame Bevi. So na 5 ba on balé et puis ça nga bombe. Ba on balé. C'est Madame Bevi. Oh, bon, Madame Bevi azala mokité pour ndime poani. Elle est vivante. Pourquoi vous n'arrivez pas à apprécier cette femme? Ce qu'elle fait dans le cinéma congolais. Elle vous dérange na niveau bongo na la grippe hein. On dérange Bido jusqu'à ces points. Vous comme mal à l'aise pour la Madame Bevi jusqu'à ces points. Le Madame Bevi commence à prendre qu'on peut savoir une inspiration ma comme oh bilo botsala ba musu bokenda botanga la ba ina tondimi musu botanga ba ina te boza théâtre za ine na makila tondimi musu pende boza bongo na la kosu grave sorry tondimi to boy binote mais boy ko lakisa biso baba kambo botangela baba kambo boyekola to betela bino maboko oh na bala ni bela bala parce que comme complexe Madame Bevi pour na ndenga bongo na bala ni bela bala parce que comme complexe ya Madame Bevi na niveau ya boy oh c'est je suis désolé boza ba lâche boza maeleka ne mutanga tala bino zo seka bita mamu oh tala yaya oh au moins moi si âge est déjà avancé mais makambo ça na TV le quoi ka kizengi oh muninga ni mo sorti ko sala pona été ko bina le quoi moi zoba moboy oh mama top kuta otika la ko sala ngote Nicole Bakata o sala ngote hein ba 1050 ba sala ngote baziza ba sala ngote mais mamukolo alekana nzoto se kei pete muta sona na Gillette msoko da pote be raté pour ma poso ya mo makasi ye ko zoka tia makile tangi pour pese comment pete donc poso comment da pete nzoto esenga ka basala ba retouche ngo na chirurgie vrai toro ozaka na bana obota oh non on dit comme si oboto ndio appelle ba kokoti bon on sait quoi bololé boy poani oh mais il était mais pourquoi tu n'es pas intelligente pourquoi on sait mais il était poani donc yo samanga moyo kato ko déranger nan oh yo moko za ko se ridiculiser oza ko mikitse oza ko bambala na se des fois quand je regarde tes trucs n'importe qui n'a sigala comment est-ce que c'est peut-être qu'ils sont rêveuse ah rêver vie na mobimba akalikila ka muninga mwasi mobe opaza leki na ye
Ola sa makamune te pona ya comment ko vivre pona muninga mwasi. Da comment vivre pona madame Belzi. Nga funa chrétien nga so ka caméra ye liboso na funa BTK biloko. Nga bobo donc ndeni Belzi TV mankaka yo. Olinga ki otourner kuna lokola e mankaka yango comme ça bongo. E na loi binemi muso da nemi nanga na kipakote ya makamuno obika, okufa, onguluma, otambola, osala tout, obonga, okoma riche na kipa mamuti. Na loi binemi peza la bon. C'est la toute première fois na vie nanga na mona mutu benge ke la linga kete aze nemi nanga mo o calculer. C'est la toute première fois. Telanga mo mbalo ya zoba na linga ka bevite. Oh. Yo linga ka bevite bevi abomela musala oh. Yaya. Bevi aboye ko tchona chaîne na Bevi TV. O ba chaîne muso da ba tcha jouer. Kili ba mama abinu na SB ba tcha jouer na SB. Oh. Yongo ba mtu ko mona katenge na bato ba lobela ko ba comédien baza, ba comédien baza na bato ba lobela ko o tcha ba ngope na casting. O casté ba ngomona kate. Ozo regretende ni moko ya bino pe asali chaîne, atie bino pe na rôle bo jouer. O bino malgré tout ba benga na chaîne tout ko jouer bino bo envier ka Bevi TV. Eh ki miroir pa madame bébé comme pe makasi eh. Po ba benga la ba chaîne to kende me yo ba keno Bevi aboma théâtre donc pona yo le quoi la jouer na Bevi TV te pona nga théâtre kufi. To le bango bongo. Donc, ce qu'on joue na Bevi TV de théâtre, ils ont bon moyen ko bika. Ah, yaya. Queen, hein, yo, hein, wa Luanda, yaka. Yo na leçon monté au pesa madame Belvi. Na ajo ya yo. Kaka bandeko no ba wario ba ele so vie privée na yo. Oh ya lokuta te ya solo parce que bato so ya ko beto ya vie pour bato ya lokuta. Oh yo moko otala ngo kama o makambo ba ya ngai. Oh makambo lo bingam na sala ngo. Oh makambo lo bigeza ngam na ovi ngo sikoyo. O kamwe. Mais yo kota bana seng na tata. Ozali mbele ya ba warrior, ozali shake. Wana ni makamujela la lobaki na comme ça mamujela loba pono. Emso bosan. Ozali shake. Muto viser boya nzoto. Afinga be pour la makabakam na bango ya ba warrior a confonda. Ene na yo kana tena deme kwa deme dans la famille bota ngasko na attaquer Bevi pour ça deme a passe. Asa asko moi confusion. Les so de moral ni opesa batu fiyo a pété. Fiyo na âge na yo muto sala question na bandela bali mamanga ko bota boy. So la salaire à liboso na mbali musume ba na ngati batikali nzambe sunga to tata moko mais yo zo ka plaisir ko kitaka ko mataka na mibalo ya yo tepi mibali moko ya bato bazu ba sakanyo bazu ba tiki yo oyo ba madame Bevi muto alonga nzala muto amataka moto te ngala to matana moto muto so afungo saki na ba dollar etale eluka mama na sala nini o dollar o na sala na nini muto amuta matala la te lokwa yo. Oh, yaya. So le mwe défendre moi individu na mwe défendre individu na kitoko. Ba fa individu na ba nani. Défendre individu na elengi kitoko sa makam na o. Lelo mo ya salité a lukanzela nyo memana ina ba ne poto esimba te aya fingi fere bo esimbi te a fingi ba wata bo esimbi te. Oui, n'y a ni reine à le quoi, mais reine à na roi. Il va te ba serviteur à roi. Biloko ya roi de bazwakao. Ok, banabino, hein. Un moment où tu sois comme la liberté, fungo le téléphone, à celle de n'importe quoi, bini, hein. Mais la 4 mois que nous on a pena star. Yaba inaka et toi, neble boyina madame et bon, on a pena que nous et l'eau m'a longuez pané. Madame Bevi alia ni quoi, ton dimat. Madame Bevi ndo kiton dimi. Madame Bevi abo ma tête tout son dimi na bisot. Mais tous ala né. Oh, to bu hete. Allo ka ba vi na bisot totalat. Tanga leka mikuwa ngo alia ka ngo muto alia ka mikuwa. Oh,
Bulonga bon kutangu yo moni ke muto aolia mikuwe ya sala ngota video. Ndenga olia mikuwe ya ozwa telefone pena lo kwa appel WhatsApp. Bondi makate kalia ka mikuwa bozela. Boyela biso yango. Mikuwa tu ya fête ndeza ya fête bo mikuwa nyonso. Tango boya nango botie madame Bevi pena likola mais c'est tala mikuwa ya fête ko tango madame bandi ko lia mikuwa wana po ba do filmer le biso ye. To comme la table preuve. Ozelo no mobe komelo kuna ozelo ko no mobe kuna obosani kina lobaka version mobe na kala siko nele ko ba de la version mususu. Bellevue a otika la Bellevue. Tout ce que vous pouvez dire sur elle a en avance que les cabines. Parce que Allah sabino pongité. Pour la madame Bevi bozanga kimia. Taka pour la nga bozanga kimia. Taka pour la nga bo créer la nga makamba lokuta. Pour votre formation hein, na fana Karine Mokonzi. Comment dire dans la Karine Mokonzi bo? Et le mot bening sangate, je connais j'ai sauvé mes arrières. Nga na surveiller la barrière nanga makas bobu kanate. Nenga lona somni nenga kimia nenga kandate. Na somni pena poser. Vous avez na mena non oh eza nini eza yao. Boza ba lâche. Il faut que je regarde l'internet. Oh. Donc maman la bino bo kunda kombo na e bo kunda kombo ya mamu tiki. Kuma mamu tiki e kundama. Baba cook. Bo luka moyen bo koma ba bon, maëlle pena bo aime beaucoup aux alangote que chaque cas ba exception za ngate. Ela ba tumsu ba maëlle. Mais bo luka na bo senga non sagesse c'est pas nzambe. Nzambe lo asunga bino na sagesse. Bo comprendre que ebele bazana balinga mamste. Ndele lo beza Bellevue. Après Bellevue eza sila pour la ngana sepela. Mais si on peut pas comment abi belanga Bellevue makolo. Non, il y a la te keba. Biso dana pour la famille boto, dana pour la Bellevue, to pour na yote. Olingo yiba biso makolo keba to telema. Luka bwaka maele te. Luka madame Bellevue azang sarabino kimia. Bellevue a ça l'anniversaire na ebo comme paniqué. Allez suivre les guides ezamo beko na pesaki 11e commandement. Ata na miso ya bato oboyi na kuzu oyebi. Eza senga kaka senga nde na bandaka. Hein? Ekole za semoko kasimbino na tura tongo. Na bandindi ya midi botika nzela. Bellevue ya leka sima bambwa bolandaka ye. Ba mise ba ebo yembe. Tabotika nzela madame Bellevue leka le panza. Panza ale po panza nzela madame Bellevue leka le bino bo ndolanda siko na sima bambwa. Ba singe. Tango tobobo. Ba hippopotame. Ba des dogs. Bolinga madame Bellevue te. Bozala madame Bellevue. Boaka ba communicateur so ba communicatrice à madame Bellevue. Na mitu ba sona madame Bellevue te. Sko bo landela ka nini bo regretta ka ni net ngala tsko za madame na bino te. Na sala nga pot nini mo lobela ya mama la bino mamu tekete. Na sala nga elo mama mamu tekete. Donc de na zaboy. Na temps calculé te. Sko bino muto bo fana na ye. Boza suna ete. Bo komala mutu mususu. Ah vous avez des dogs. Mais bon, vous avez la table, vous avez le sanza. Vous avez le sanza de vous avez la table. Vous avez la table via mon tobo, mon aki yende mutu mabe. Yende mutu ndoki. Yende mutu aboma carrière na bino. Yende mutu aboma théâtre. Mais vous avez un peu de tika ete. Bino bozaka ye. Vie bela. Makolo poussière. Bela ketu. Madame, on peut faire devoir, hein?
mais vie ça on a tête bukani hein ba tout ça ba tête mais zoaté hein ba comédie ba lâche Nicolas Belvi na mamu teke botane bo panzani na deux parties. Boy ko bonimpo ko masenda trois parties ba toro ba ngoto bobo. Yaya, ngane la ozabe na fanda ka tala moni nga bande ko langa mibali bavanda bien na kit. Bavanda mupanzi te. Ebe ozabe pour ma chaleur, pour ma moto. Yaya, moni ba milingane matakana ba ngoni ba chulai. De matakani mati swa. Ya un jour mata esute. Moni confiance ngangano zani wana. Ndenga obamba yo na se. Ya ndenga okitisa o. Ndenga okoma papier okoma poussière. Totala. Bak bistu obo oyo bo lia na liboko a muto. Moni loboko elesi o. Faut faire très attention à mon loboko elesa o. Loboko epesa ata lipa, ata kwanga, ata bonbon, ata biscuit. Il faut faire très attention à loboko wana. Ko bino ba bat moyo sa attention te na loboko. Place ko na mona ke Obenga mkonza masanga ngolu na bali. Na tika YouTube. Mwene nene bote ya tika YouTube. Ndenga pe na tika YouTube. So na muta makasi te osala nga mission la chaîne na fandi si chaîne nanga. E fandi. Beli poani. Parce que na couple nyos tout mobali ndazala ka chef, mobali nda dirijaka. So moni mwasi o babala, mwasi o ya bala. Mais ti lelo azala mukala, ti lelo akota ba fitilité à YouTube. C'est quelque part. Eza mbongo wana ya YouTube ndesala ke abala mobali. Sikolo kwa mbongo wana sala ke abala mobali, mobali aza na incapacité ya kopesa ba ordre. Mobali aza na capacité ya kolobane parce que baliaka na mbongo ya YouTube wana. Je parle de femmes mariées, moi sur babala. Le quoi nene ndenga zabon. Mobali na bala e. Mobali ne en charge du 1er au 30. Yangonda bima YouTube. Pour ana patron na ye. O apesa ke ba ordre. Alobine A ayoki B ayoki. Sko moi si oyo mobala dépendara na ye. Moi si oyende mutu abalaka mobali na mbongo wa YouTube. Akoki ko bima YouTube wana te pourquoi eza moyen oyo salaka balaka mobali na ye et puis eza moyen oyo yango nde edo leisa mobali yango ti lelo. Alors mobali za na ordre PCT. Moi c'est ngo bongo soko tamboli net na ba inga aba 22h 23h okuta na ye. Il peut okuta na ye moko sa mobali na ye. Ao lukani qui cherche. Fona leisa mobali. Fona boko la ba semeki. Fona ta pe côté la nga pe famille na nga. So pe na za na bana fona ta pe ba na nga. Alors qui cherche? Butu nga na patrouille, pas ba patron, pas ba boss. Ba boss on pas lelo a mibali ya Kinyabo ya Congo. So akabeli yo yeba ke sika simba mo eloko. Ba boss Kinya Congo mitema mabeo. Yaya yo pompa ke femme mari do pompa ka libanga. Au kabelo na lieni nyo. Au peso mbongo na lieni. Yaya o dire libanga na yo bwaka yo wana. O lia automate. O lia automate. Yonga makamba femme mariée na linga koloba ngote. Pour na mona ka ke babala mibali ya ba pantalon te mibali ya ba jupon. Babala mibali ya ba kizengi en fait. Mobali o ana autorité te sur moi sinae.
Parce qu'un vrai homme, on a noté sur moi, il y a même si on a la tika la moussala, on a pour qu'on ça moussala, mais on recadre nga. Oui, moi, à comment peut la marier. Ana mouta comment on diriger. Ah, yo moutou babala, au bala qui mobala on to sakata différence té. Waka la mode nga pétage. C'est que moutou au bala mobala jupon. C'est que mobala ko que copie ya moi sinanga to lela kande ya ngwana. Ko buluka bongo benga nga te bo déranger nga te bo tikanga na sala makamsu o la sala ka en dehors ya YouTube. Boutika nga na savoura na ngai ba super na ngai na ke na ngai ba batailleur na vandi ba super boutika nga na sala makam na nga o na sala ka o ekotela nga mwa kwa parce que obenga nga ba blumu bezanga zanga tina vous am konza mo sanga ngolunga pe na balit na ko te ba te be na YouTube ba te ba te ya ma sula lingaka musala nga boko pa ke te open na koma marier Makamako mo sale ko pena din attaché na ngai bat ba tala ngoti me da makam oyo ekozala ya ba pétage souté makamo be recadrer so la biki nazo mutu na zu na chaîne na tie net ndete to travailler na ndeko langa moi to travailler na ewana bo yamba ebo consommer za chroniqueuse oyo ndeko o to travailler na chaîne. Elle est là, elle fait son boulot. Tout tient ma beaucoup. Tout consommer, tout partager les vidéos. Moi, la chaîne à Jemima, moi, la biso, tout partager vidéo. Vous savez, ça n'a pas manati. Papa Serge, patron de mon bon, a responsable. Ana moi, si na bala na réseaux sociaux, ah, bomona. A responsable. Papa Serge a ça qui gère la belle vie. Et ce moutarbi qui n'a trahi belle vie, il faut commencer à belle mission au finger. Est-ce que vous avez un maël? Hein? Est-ce que vous avez un maël? Est-ce que vous avez un moutou et ça là? On ne peut pas zoba jusqu'à ce point. On ne peut pas qui zeng jusqu'à ce point. Oh, vous mettez beaucoup de papa Serge belle mission. Notre langue inzame na YouTube. Madame Mukolo s'est décidé penza. Na commencé ba film té na koti na makambo na msusu. Ebele. Encore bato ba sali ba émission mbongo a moi. Akobo kolongo ba pacha. Ako kabela ngo mibali. Ufutanga bandaka mibali. Ko madame bevia s'est décidé d'habiter dans sous ba film té boina boy. Ndebo koma na chômage, ndebo koma na piaka. Vous avez un bon na komba nani. Vous avez film madame Bevé déranger abine. Madame Bevé mutaboma théâtre. O madame mutali a mekuwa. Madame Bevé boy. Et mais boutique la biso eka boya, to linga eka bongo. Moi biso to linga moi son ka bongo yaya. Na kolia mekuwa na ye, na makolo pusia na ye. Na ba kindoki na ye. Biso to linga bongo. Tu n'as pas bon. Parce que maman a bien le nya ko sa kuna poto. Un plan. Tu sais à bébé. Ça m'a resunga ya. O comme no mkote, no comme ta 60 te. Wana on a ba 50 kaka. Ozo bangani, o bota na. Ndaba zanza mamawa. Aotala bosenga ya bato ebele ono bazwi bana te nzambe apesa bango bana apesa mpe na tana ye oyo bokanisa te bozala nuka bozala agite te tonyokola mpe nde tope te na mabende kokotisa kobimisa bimisa eza bien te kitoko yaourt mbebo yaourt eza bayaourt oyo eutaka Brazil ndenga siko na babengo nini so mutu ake braza asenga ayelanga ta yango esili kutu alinga yango mpona elongola constipation
So lié, mam tout normal. Et ça moi santé moi litama. Madame Belvi devoir à domicile. Madame a pesa devoir. Madame Ozan sa tout kimia. Non, aura babota malangu. Madame wa star. Ba mami me bazo sopa la boy pona yo. Ba mami bimba boye. Ba ozanga kimia pona yo Madame Belvi. Yi pas à YouTube eza lango wana M pas fungula pe chaîne. Mais on peut ba vie mo boye ba miette. Qui est-il, Madame Belvi? Bani, qui est-il? Yaza Madame. Qui êtes-vous, Madame Belvi? Eh, devoir où qui m'a cassé, yana kati. Tu consommer des dogs in abisso, hein? Tu t'en es papa jia au souka. Et qui escroquerie, n'a maman toi la refongo la miss. Tu t'as kunape. T'es gras. Na mona ki septième bagarre. Azali. Septième bagarre à jouer. Septième bagarre à jouer. À jouer na mboka kuna. Na mona ki. Vous en la posa ma top makasi hein. Ma top pas la problème te. Aza collègue ya maman abino. Bo so ba so les problème. Bo be vim to peksa maman te pas so na bat. Eh. Bo mate pas za mukala lokwa ba ya na bino kuna basi. Oh. Mate pas mukala te, mate pas responsable. Maman dada international. Ana bana bana mayiri bana kitoko. Donc si mate pinde za bonga koza mukala ya Belvi. Po soki lelo ba solo aso si mamu teke bebe bana ki non. Mukala po anyo oso si mamu teke. Oh, mate baza artiste comédienne. Eh. On est beaux aboués, famille bote, faut tout ça à la part de choses. Faut ça à la part de choses de ma moussous. Il te comme on a eu un sentiment goût. Pour la Belvi TV. Pour la Belinda Kandi. Pour la Belvi Kandi qui coussa. Bakouka goût. Au revoir. Bye. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.